biso ba bantu normalement culture na biso eza mutakala ko ba comment ko so toza ba bantu non bantu culture na eza cash sex bantu azala gane tamsu mabele libanda moi cash nini ka moi elamba ezipi sex mo mona kala viole do salamate moi inte bazaki na moral mususu mundele mutamemela biso culture ya kozipa bilamba ebele bakansakiza culture ya munde ya biso ya mundele non biso culture na mutakala ba noir bazaka mitakala mundele na memeli biso elamba tokoma kozipa mena kozipa ngo tokoma kozipa elamba ezana kwa tosala ka semblant tozo sala suna sena ngo makama mitakala trop nyonga conscience futa makate parce que qui maté loboko maliboma loko beli liboma te ezawana et tungiso tous les jours. Donc tout ça na biso n'importe quoi, tout ça la makambo et qu'on se pelisa biso moko na molimo na biso ko luka ko apparaître c'est rien du tout. Sur le bineti bon, tokos 1 ezaki na succès, ko le ka golden 2. Té bon ba bon té. Mais ça réalité. Et ça réalité. Au Barcelone et Polio dans Barcelone Barcelone gagné. Non. Et vous allez pas bien vivre accompagner que tam sousou na betek banzema français trop ah biso français dans le quoi frites. Au Roland la batonda goûter bo frites les lolobi frites ba baï. Mais c'est là tout c'est la bête na album na linga les obima mutu msako ya na mutema azo yimayima ke akangama mais mutu mso azaki musika afukami mabolongo neza na sazo sambela ke nzambe assisté par Hervé abima donc ya na ya mona normal yepe azana ba mi musu makamna bango tamso kenda ate mais affaire ki poza ya ya makila soka lobi esimbité par rapport ya Bible lo ipe banguna bazalaka so banguna ba existaka ba kotandro ba piège so esimbité olobani volobage simbité nana bosani ke ndeto za bo même na famille na biso tona banguna ce qui est dans le contexte wana est normal parce que nzamba robundela yango Bible te hit yango ya yembi ce qui a yembi la contexte wana en tout cas polémique ezalate bongo ya ondima kufa to ondima problème pas sur za na katikati motema ni mutaye bien okakaye makambo elekeli mutaye bien okakaye. Donc ce qui a bien dans contexte wana ngana mona nanga polémique ezate katika pesa TV boyebi sert nanga bien bon yazanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bo mona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemo boete za la raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui Sports en tout cas on retrouve ba prix pour na service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobengi na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika pesa TV bo za la décider voilà. Bienvenue à Batonio Swalandara Bisso, Batonio Swalinga Capage Télévision, en tout cas, tous en abonnés longo. Botuna Engapé, Bobi, Jordiam, Hakenda Wapi, Ye Lelo, Magi Kanoko, tout ça na WhatsApp. Mais yé beaucoup de retard, n'a pas reporté par émission, mais à Bossani. Merci d'avoir on Swalinga Bisso, en tout cas, Ye Zongi, philosophe na Bisso Tosora, na Gelo, toi ba penengeni studio, nengeni album, nengeni. Alors bienvenue dans Capage Télévision. Boni. Ouais, très bien mère. Boni Nzoto. Non, ça va bien Nzamba Osunga. Hier soir na bomoi. OK, na monyo vimbi ça va. Ouais. On lit bien, banzembo était comment? Banzembo était comment da ba 5 ans ça passé sauf que ba tcha ka ba. Miracle seulement tous les jours. OK. Donc tant que Nzamba profiter ko fakate, biso ba totala ke to ba nous aka bien. OK. Merci Gelo. En tout cas, toi que nous rapidement dans l'actualité de Tobetango, retrouvailles à Wenge. Yo moko en tant qu'artiste et puis en tant que parolier. Au moins on est une actualité quand on est OK. Ouais, ça va, il y a peine fête. On a surtout biso à tous à la fanatique na bango. OK. Et il y a peine fête donc normalement bango bana bango ba légende. Ba sala ba exploit nyonso. Kwa musu bazolo ba trop, c'est-à-dire ko sala mpia ka ote ko tonda. Ba biso ko za mabe. Jube yemo ka za ko sala débordement, wera yemo ka za ton tsango odela, de tango ba sangani bango no ba énergie wana nyonso. Ata ba tondicité. Ko na biso esengwa makasi za kaka ko sangana ba sangani wana. OK.
Monsa Music et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Music. C'est une démonstration à plein sauté parce que Wenge est là pour prouver le sauté. Pour prouver tout. Donc biso to zalawana biso bana Wenge biso génération Wenge to landa bango to kola na musique na bango pe to ko mba père ba misupe ba oya te pona manque ya tam fi attend OK mon moment ezalaki ke bo sangana po boke yamba musique ya Wenge bo sala bo ezaza tout sauter pour lelo montrer mutana ba responsabilité na ye mais je crois que ba to ba sala effort pour toute la génération na biso sonité to zalawana to mona ba grand leader wana nyonso. Merci en tout cas Gelo ba souvenir ni o yo mo lobi ke bolanda ba to ya Wenge ba souvenir o ni yoza na oya bien parmi ba pakana nyoso ba se retrouver wana et puis nini o yo mo na mabe na minutes o parmi bango nyoso nga misa liboso na kanga kombo ne kozala jibe à part nzambe ya mokilo kozala jibe na kala ibwing son lobby âge ba comprendre donc tous arena ba très jeune là il a bébé mais na kanga ka dai longa jibe na vocal ya kala ibwing ti oui c'est pas son de yo sala mabo ngai na vivre na bango na correspondance le biso zo ko Wenge na correspondance on a passé vie na Wenge na ka jeune na 4 humanité mais na ki maranchiki na dépassé le yo to za na héritier to tambola ka pas faire donc na vivre na bango nanga mo na pina na vie nanga tout ka luji donc na vivre pena na bango vie nanga chez mema nga pe pa mukulu vie nanga mo mérite longa ana Paris le na pese mbote il pas mema nga pa msone donc na ida ba très jeune mais na kota pe da mutu ka mona wera na très jeune mais na vivre na meli mesa mokona président JB donc na vivant na bango to yebi bango pena na nde ba master tout ba héritier ba évoluer ba fabrigas ba déplique donc c'est la famille. Merci Gelor pour la réponse na yo et toi qui ne te zonga ba clash ya watana fabrigas yo en tant que moto ya loyembo zo bona onde ni na minutes o kutu bambia ka ba bazalo kola ba sangana ko ba koma moto moko bazaki ba vrai ami ya ponga na bi bango mi balé na vivre na bango mi balé tam sous 12 dernières années autour vivre na mokili bazaki ba vrai ami bon ceux de l'école ba go kaka wa roloba koto ba mi wa tam mukolo je crois yende fo ala ki sa Fabrice ki yaza mukolo o yaza mukolo à camarade Christian de Cornaille ya Fabrice le wa tapaza le kola via Fabrice malgré la musique via Zakate mais le kola biso tout ça la musique moko ezaki na famille le kola mukana tongo pour que ne pas héritier bobimi père et l'équipe bolali kuna Fabrice est makamona oloba boko longa pe boké pas déplique bolali pe kuna de ceux qui va zuka ba che famille bossa musique ba sona na bangote ko ba mutu moko siksa muninga et ezala pe ya muninga mais ceux qui battent qui star ou foot à l'angle côté ou tout le monde comme liwa tola la tola mutaleki bat nyonso na succès après Jésus na Satan Nzambe na Satan et cause à la Michael Jackson ala la pe jomo ala mukate dala kufa na problème pongi pourquoi imaginer mutaleki ayebani le quoi sans ala moyi makufa na problème pongi ala la kate batoboli ki sapongi et ça le overdose pour les kaki akufipe do ba makamusu to ko wele la te ba famille héritier na bana ne ba ko li fabrica za tonto ba héritier de même ma héritier pe na mariage fabrica so mona ki la accepte na ko ndeko nanga so ba chi wana moni ki bosona na ba mote mona mutalia kaka azwali pana ko na e tous en abiso bien beaucoup ça succès sans ko swana beaucoup ça la succès sans ko so moni Cristiano na Messi bango na ba swana te oyo kate o alobi na mais bango ko ba l'équipe mokil mobimba na succès mokil mesone la bango mais otika la kate o alobi mabe muninga o alobi mabe muninga ko ça succès zo senga nango o clasher mututa fallait ça la succès na biso lifa asaka succès na trois chemins aina rankina nani na mokité eza ba meilleur album ya Congo Fabrica a aussi le succès na meilleur tube na ya vie peut-être jusqu'à là Yamado azo sona na mututa ozomona donc qui parle en côté toujours quand ça n'est que sur ba lobeli yo atana mabe ndé succès yango wana non na mabe mutu moko va pousser le bosoté
mais oui mais non te wana lokuta zo banda ko loba makambo wana mutamayela loba makambo ndeni so mutalobi bongo azaka azoba to kona na quartier mutalibo mazana succès ko le cabino nyonso est-ce que ndimo koma liboma poko maloko aye c'est ça kuluna na succès ko le cabino nyonso o tala ki kuluna poko maloko la do wani za ba raisonnement mabe na vie faut ko luka batanga okana malamu bible lobi bien ba lo bona mabe me ba kuto na ngote le lobi ko za muta mabete me ba kanise lio boyo yo komisa mabende yeni mabete kala ko za argument ya muta sala kama be non faut ko sala malamu faut ko prêcher ba valeur. C'est ça, maman Cynthia. Merci, Gelor. To kotana nous pena mahambo ya ba université to moni ba vidéo moko ya ba bolumbu et bimi pona ba étudiante ya UPC des alaka yo sape mutote ya rapé mingi okoki koloba nini pona éducation pona makambo tali jeunesse pona makambo tali bana basi misu balobi pressé misu balobi bali kotanga te me kofuta mbongo na ba professeur kokoma basi ya ba professeur kolinga oyo okoma na makoki eleki yo na mutu yango mama nyonso oyo na ba retombe nyonso oyo ezo salama okoloba ni en tant que jeune na ministre. Bon, normalement, moi, je suis à l'université, à la majeur, à séminaire, à Ebielo, moi, à l'université, moi, je suis à Bali, parce que comme il a droit, même l'État, ils ont autorisé. Mais sauf que photo ça n'a raté. Biso Bantu, normalement, culture na biso, ils ont takala. Comment on peut se Bantu non. Bantu culture, ils ont cache sexe. Bantu azalagane tamsu mabele libanda moi cache nini ka moi elamba et zupi sexe mon a vu quand la viol les os salamate moi était na bazaki na moral mususu omoni mwana batu mwana ko fimo kwa zana ekutu vierge mabele zana no mobimba bo excusez na baterme pour ils ont été photos à la véridique pour pas comprendre mais viol les os salamate. Mais le long on a tout comme mondele mtamemela sur culture ya kozipa bilambe belé ba bakanza kiza culture monde ya biso ya mondele non biso culture ya mutakala ba noa bazaka mitakala mondele na memeli biso lamba to koma kozipa mais na kozipa ngo to koma kozipa lamba izana kwa to sala kasambla to sala suna sena ngo makama mitakala trop tango déjà aux mutakala na yo odotinde la ta chérie na yo yeba ki komi déjà risqué pour aza mutu to la la to la muki na ba humeur différent même moi na no moko bota o BTP ko konanko après tu ko regretter après ni na salier boy maza mwana na oyo linga ona mukili ko leka nyonso bongo bolingo oyo lelo pe to vivana ide ke mutazwa chance wana kaka Eve qui azaki ka yemo ko mwasi adaza na mwasi musa olingate mais lelo to na mukili yo ba kitoko eza ba sorte na ba sorte ba beauté ba taille eza sorte na sorte de bolingo to vivre le na grâce ngolu tout ça est la destin mais na sima destin on songa na salo maboko lo api ya leki nanyo kutu na tika ki otikinga motika na buzo bana na téléphone no osalinga penko pour tout ça ba humain tam so salinga nko pété camarade no so betela ki lisolo mais ya étudier bien dengo betaka code na téléphone toi tout le monde passe na yo azupe vidéo assemble pe moninga ozomona de photos à la prida maintenant ko sote ma Cynthia na vite o mener lelo moi to éviter makamwani ko zala kate parce que par amour et troublaka il est difficile d'aimer être sage à la fois. Tam subano omona wana na éviter caractère ya vidéo yango pona moni yangote. Mais ce zanet moko tindele neti chéri na ye. To pese tort pour ya yebimi mais ya babiso mi soupe tikali ko tiozala. Pona sima bolingo nde to sala makambo to za troublé. Ya to yeba teke ko mabongo. Yo to sala ngo moi mobali no to moi sino amona ko za meilleur partenaire na ye. Nzoka après za téléphone makambo ko ma pebele en tout cas ngana ko seka mutu te po mutakala ne bimi. Parce que to za à l'abri te biso nyoso to ko za l'exposer un jour. Les bato au mona pe ba mitakala na bango na ndenga mabete yo mo webi tam tuna dignité musuye pa lekio mais ya sambo ka likolo nango ezate po azaki zoba juste peut-être pour l'amour pour le loko moko boye mais ceux qui pèsent na ba oba sala ngo pota mususu ke ba jeune fille université azo iPhone 13 ba papa moko boye banini pour na presser à vie ezango ata ozimbango ya fizé o koma lobby le loté vie za destin omoni nzamba sala raboye lion asalama po alia mboloko nzamba pesi lion manzaka pesi lion minu ma pesi su maele wakanga mboloko foza kana makasite na minu te foza suna maele omona batami pe asali boye ti ya bomi mboloko mena bolingwa nzambe wana apesa pe mboloko mbango ba mboloko msuba ozala prida lui akolia ete fa bota po bazali belé omoni de lui azolia ba mboloko pe ba osila te ba continuer donc likamuna na tanango même ba chauffeur bazaka pressé destin muto fo matana taxi no mata
yo tango le kambango ngata mususu na umelipo na longola musuni na minu na kirdan ngonga ngata ngo kokane na bimanare mutuke ko zala disposer pour ngato moto ya ngonga na komata donc tous ala na biso précédé na vie o eza yo na dépend nzambe mapamboli si la raté bato apamboli lelo tamusu na boîte yo lokoza na boîte tozo banga bango lobi tamusu ayo eza la bato c'est ça okobungisa pe vélo nzamba pe sur train parce qu'il ndето la boema Cynthia to la mukalobi na tongo na Biden président des États-Unis na oyabiso président Fachi na Elon Musk na Jeff Bezos batwana mbongo na mukili koleka mutu moto ki retirer paiement na banque tozela ka nzamba pe biso na ngulu na ye parce que aza capable de payer biso paiement wana aza capable de payer biso nyoso tolingi sauf que yaka na tanango. Prenons les cas à tous en Azemi, on a poso bota moana, on a souci, bolinga moana, olingo bota na 3 mois. Jamais. Ozelaka 9 mois. Pour moi on a yabima rokomela. Mais ba mapa mboli photo zelaka pour ya rokomela. Et il y a une maturité oyo okoko gérer yango. Si. Okoko za mutu avant au sali pas accident mais liwa. Autant mola makolozo regretter pour baninga bana voiture, nzambe kam tayebi. Okoko za libala avant on perdre au nuni célibataire mais aussi liba la retard au nuni aux okufa na amour ce qu'on a na nazo azo descendre bien ouais je na retard ko se kamuninga te OK omoni ko se kamuninga te do bazana na bango pressé na l'autre côté nyo se tangamela bango ekoma tozala ba bébé tomi batela ka nzamba batela biso na kati ya maman déjà tolala ka biso so motan tolala ka même président na biso abosa na kaza président tant to la même yo bossa na kiyonde puis na biso ya capacité tant to la mukando ebi ngani na zabowe donc bon tant to la kana to kendaka wapi okokiola mukapete tout ça la ka bolamu na bolamu après liwa na biso loko kokoko côté la moto za bolamu avocat côté lo sauté okufi déjà mto futa ngati atiki pe makamu mais moni bolamu no ekolanda yo ti mokile kokufaka. Donc bana wana bazala kana bango précédé so mbongo otanga ezate mutu satanga mabonga na classe T si débrouiller nous okoteka nguba na sima nguba ndo okutana mama de visite on ne sait jamais la vie maman akutana na mama de makuta na bitch vraiment namnde tikali pe relation bokombo ko bengana asali le ONG obongi pe na vie nzame mutabongisa ka bato vie ezana ndenge moko te salama mutabonga ezate. Oh ligne au sol là ne bat nso ba koloba français non ils appellent langue français la langue neti ba langue nyoso classe la langue loka ba langue moni ba maman na biso non kasi parce que awa français la langue des études na la langue de travail mais la langue courante té ya on a difficulté nango okota na pe classe mo na problème a lobango la langue ça se calcule pas ça se parle parce que to mesana nango té o mesanité o tia za leto la mamuta ngokomi na France komi ko banga bible lobi o mutabanga yango ekomelaki nde mutagafaka mais lingala o gafaka te pourquoi parce que to mesani nango o moni bana na biso ba okola lelo lokwa na banda ko to komo bokola bana ba français zela 10 ans plus tard o mona bana ba za na génération ba bana banga français te ba bana ba français parce que to la kisa bango mapa mais ngano tam so tebi français conjugaison na grammaire ya classe to za kana latina ko lobango mutako so calculer OK langue et c'est calculer te ba calculer kama kambo ko loba pas langue. OK. Ozomona donc mutuna mutana ndenge nzamba sala destin nae abonga mutako bonga kaka na classe mais classe c'est important so moi il faut vraiment que tangisa moi un impératif moi ko pekisa mutata ngate ezate mais so ba moi ezate devrait classe on peut en retard donc ça l'appelle commerce no lobby ko tanga na ba condition ya bien okoteka ngubo za moi si na nzela nguba none mobile ya vino obala yo pas na université pas na travail donc bana bazala na bango précédé iPhone et l'autre ça option l'équipe option sur le téléphone ils en ont kaka appel ils a photo te ils a vidéo te wana ils en ont to bakisa déjà ozoboya ko tchachoko mokangi télé okangi photo na téléphone non oche fond ya couleur batachoko mais koto oboyaka mutako lulo bongo tango bokutana akomi desi OK mutalingelo ndengo zali abiko mungwa ezaka mungwa au secret ezaka secret au likaso obo mutaleka likaso na buya likaso aboka ngote mais mutu so atalika couleur likaso rouge na mekolia tam seko zala bien akiongo bololo bololo donc tous ala ndenge tozali bana ba pesa na bango pressé na elo côté ba tantine ba maman ba tonton ezala ngo elo côté ko wele la tama kamoto guta ko mona ya porta poti parce que mutalingi jeep mutalingi voiture na malili pe mutakufaka na voiture pe mutakufaka partout na poto pe hôpital ezali cimetière ezali partout
partout place où nzamba ko pambolo tout ça n'importe quoi te ka potozwa yo moko ma Cynthia ils ont un moment peut passer à galère mais le nzamba comment ko songa vraiment que moi lipe comme à la portée na yo est-ce que o la solipa jamais au rivango ko suto lo tangote au fromage au supermarché nous c'est comme normal au comme ko tabasa la ngama tembela mai c'est ça la vie bato pe basala n'importe quoi pour bazwa momengo après ko za momengo ba regretter mais na miso bato alors ça la casse oui so ko to voyage be oboni tana yebo mbongo na ngafa na bomba mais na motema na conscience ne lokwa ko sangote na ba regret comme na ba nyongo ya yo moko nyonga conscience futa makate parce que qui maté lo boko maliboma lo ko beli liboma te ezawana et tungiso tous les jours donc tout ça na biso n'importe quoi tout ça la makambo et ko sepelisa biso moko na molimo na biso ko luka ko apparaître c'est rien du tout vous avez la chère na ba frère soit ba nzamba zo molimo la bango kenda ko kunda bango on est là ka pene tchoku famille lo ku fate pona bango yo lelo ça la vite donc vivre vie na ndenge sengeli ko vivre no pour apparaître te pour après liwa muta ozala nani ba bossa na yo ozala oza nani ba bossa na yo OK yesu chance assez quoi passer la ba bikamu city lelo ndongo na ba se souvenir na ye OK bo ba passer bela support mais la Moïse t'as un peu bakendate pour Moïse un miracle au sale loli souté on comprendre donc vivre vie non dengue sengeli pona yo pour vivre pour apparaître te lobby ba comme angole loté lobby za lobby le on zamba pesi. En tout cas, merci Gaylor. On a senti que au manqué biso moké pour na moni ordinateur mutu penza yo ezo sala kaka. Na moni ana tongo na muki tozo saka na sujet wana parce que ba fait des sociétés au Kenya na vraiment kitoko. Madame Moro il y a 45 ans a s'est suicidé pour na 45 ans wana azaki na mwana te mazaki banquier. Azana mwana te mobilité alobi vie na ye on dirait suki ba yo retrouver à se suicider kaka pour na manque ya mwana na libala okoki ko loba nini po lelo soki mutu moi ça comme moi âgé et comment aller msota na venir kochola au mona ta na famille ba comment otuna ya mobile azate na bo jeunesse ba pexara biso mobilité boete mais soki âgé pour ça ne comme beau frère royate aroya mu colonie ba bloko mo ya bongo to repère sa faute na famille na entourage tu repères sa faute na etambolo liya mutu yemoko to mutu azali censé karaté azana na mariage to na bana po eza destin ndengo lobi wana c'est ta ville marocaine maman André et Jorvi et ça que pression ba cha ba tongo makam na loba ouais Paul mutateya na Bible ko leka batunyo so bateya na Bible mu batwa koma Bible mutakoma espace amula eza Paul abota karaité abala répéter alors baka pe ceux qui ont moni okokoka non le bapona ba chrétien yo poko bala te okobota na opété kobota et à fin du monde te c'est pas dit que le kobota za okobota pe bakuluna oui yo kasi maman Jida place ça vraiment c'est pelaka okobota pe Jida c'est ça malamu kuto za lonku fa stérile kobota mona Jida to kain donc nzambe muto apé charbana na buzoba na biso neto ocha pression na mutu mama tuti ko vivre na nyongwa mokili au défi na hotel tout ça o yaki na concurrence ya robota te même ba sœur na nga na mona mission ya internet robota za fait du monde te nzambe mutapesa kabana biso nozo to bota mona volonté na biso te ozomona okoza la mobile za sans problème moi ça sans problème moi c'est pas une ovulation ba passer pe acte mes mes côté te kon nzambe pas lingité nzambe mutapesa kabana imagine azopesa ona mutaliboma sans conscience sans bon roboko la pesi yo za na conscience on a tous nzamba pesi tes volonté na ye lelela ye bo salo baki obota na ote parce que kelama na volonté na ote ndito za mutu mota kelama na ordonnance na ye ke na senga nzambe na botama azate na bana ba roi basutuka kazemiti mutabotami de même nzambe wana ayebi nyonso pona biso même ta sala ke mbisa zala ni bali pona gu mbisa ko lo bapena za lokola mbuma likola nzete ok nge exposer nge za la place bien te pona ye nzambe mutapona ki mbisa zala na kati bali kwa za la cacher azala protéger azala na fraîcheur wana de même nzamba ko ki ko bongisa nyonso pona mutu so to landika e ma Cynthia e yaza na succès e Cynthia bo va sombi jeep e boy to ça ma passe te bon bato bazako envier bazala Michael o batikala bomo est-ce que ba linga ba ku fana 50 ans ba master na ngo batikala nini Michael azana ngo l'équipe bomo ezate donc mutuna mutazana vie na ye bato banvie ki bazala mubutu ba master ni musu bazati lelo nini bazana ngo o mubutu azali na l'équipe bomo ezate nzambe aopesa mutuna ndenge na ye tantini wana kofi kimia na pema na ye kimia na molimo na ye mais je crois mutu ami bon makazwaka kimia te parce que komi bon meza ko limiter nzambe so mutu ami bon mel sengi abandon nzambe lembi yote bate belé ba obela wa
bazoluka babika mais yo nzambe atiki na bomoi na bonne santé likola mwana okei komiboma ntango mibomisi kwa azwi mwana komiboma no te mpona kobota nzambe moto apesaka bana moto aseko te mpo obotaka te nzambe moto apesaka bana moto mpo abota aleki yo te parce que mokili eza ya nzambe c'est ça tokokanaka pe te na mokili nzambe asalaka bato bakabwana famille ya baroi famille ya boy famille ya bariche famille ya baboy famille ya batapasi omona ke ta mosusu yo na pasi no oza no na kimia kolekanga nga na bomengo me bana nanga na bota ba maele te na classe bazoka na bango te naza na ekomi koronge nga souci intérieur mais yo mona nka na jeep yo zolulanga nzoka nga na olula ba résultat bana no basalaka et nzambe asalaka mokili changer lobi 10 ans plus tard omoni le quoi joueur moko komone Mbappé a famille modeste famille famille normale mais le lois signé contrat il y a travail bazo pese prime signature 300 millions maman nganga ni okesenga aspect musalo za 300 millions azate na muki 300 millions bazo proposer salaire 100 millions de dollars donc ndeto vandi boy na mbongo ndeto vandi boy na mois muto za payer de calculer au moko déjà 100 millions na 12 mois divisé en donc imaginer quand likolo ni ya lokolo pa betaka bani mais surtout zongi famille on a 10 ans kakao omona ke mama na bango azaki normal balala kana mo banda ku normal pona mona inda kuna bango bakolela ezanda ku modeste normal nana yebaki ke likolo bale ya mwana na okoma bo etanga maka OK yebe mba peta musu santa plus tard mutamune na famille na obima sute ka yenda bongi bongo eza meta musu koko na yo okufa na kimia po azala ta musu fatina biso ya 30 ans plus tard imaginez ta la papa Tshisekedi qui succès za kana ngo makoma présidente. C'est ça. Tala Fachi Ayeka Aboué a commis président. C'est quoi tout le bezani. Parce que même la compétence, même la nous, ce papa n'a na tout. Mais Nzamba ndenga sala kama kamuna esi Nzambe mtapambolaka. Amen. Nzambe mtasala egla pimbwa bongo. Nzambe mtasala séance ya la muzindo bongo. Océan pe ko se ka mère te parce que mère suka suke bwaka ape suma inocéan. Mère ko lo bano océan pe ngapi na lisa kayo. Nzambe sala bongo pour équilibrer za la no mokili. Vous comprenez? C'est ça. Il y a du $100 aussi parce qu'il faut 1 million. On a $800 na fukami na sali ya kusakanate na lami matembele. Oh na mona ka pasteur John Bossala na lobi mabundi complet na miroir. Mais il muta $100,000 le quoi ça na regret. Mabundi a complété parce qu'il y a ça na pour ça 1 million. C'est ça. Bonheur est à niveau oyo lingi. Bonheur amutu. Nzamba pesinga bana. Amen. Nzamba pesinga mwana te. Amen. Azaka nzambe. Ozomona muto ana debana akomi na pousa 3 debana basi akomi na pousa mwana mobali 3e mazo yate et comme souci ti abeli pa kofi na souci wana mais muto aza abota te aza na souci te alobi eza volonté nzambe à vivre parce que hier quand muso famille mobali zo tient choc que descendance na biso continue comment pour mwana mobali azate sexe nzambe muto sala kango c'est ça sexe ya mwana c'est Dieu qui donne. Ce qui est le cas, c'est que nous avons fait un souci. Mais le quoi, tu as pour apparaître, mon abisso, babanga, maman. Tu as un biso, tu as la mugite, tu bimaka, tu zongite, tu voyages, tu comité. So tu commis et zanzame mutalinga. Alors, à ton même Satan, nous sommes en zanzame mutalinga kazan. Parce que il y a pamba, des amatiques à vivre siècle boy. Nicolas Sata Jésus a Kofi, Nicolas Sata Moïse Amoni Kanate, Nicolas Sata, imaginez Adam Sali Lissoum, Nicolas Sata si les lois de vivre, ni les Zanga Nzamba Zoaboke na Moyazika. Pourquoi Nzamba Boka na Mokili? Parce que Nzamba Linga qui a vivre pe awa. Petit nae. Bango ba yebani parce que so koti na jeune bango mibale nde bato ba ubungi talela ka nzambe akela ngai nzambe nanga satan za lokwa ya na biso bakela epe epa nzambe mais atengama ngana tela ka père pour héritage à père ngana bénéficier vraiment. Merci en tout cas et englober mbala moko o nyo sur tozoloba awa tomoni bato ebele gelo jo a batception ta moi 10 minutes tomoni bato ebele oyo bazana mboka libanda mingi bazaka ba célèbre awa lem susu abimi to azana ngo lisute a préférer kende mboka libanda lem susu refuge bato ebele ba kokufa pona lem susu soni ko dépendre pe ko tala misu ya batu ndengo tikolo bango awa mais bande comme susu lem susu mutu susu azana besoin ko zonga mutu susu lem susu azana très malade poto yeba ngo lem susu ba ndeko no mona ngola kuna ya kozwae ndeko no mo a koto na chikapa za a ya kozwae peut-être mutu otala ka baninga na ngana tika kuna est-ce que lem susu vio ngala za ngo ba éviter lem susu na koma boye a cause lem susu na kilo ya batu to comment vivre pona misu ya batu pona ko prouver batu bakisa moi conseil wana gelo vite fait avant to pour na mission ba question ouais quand nous avons le maman Cynthia vie est à coursité vie est à la course. Prenons les cas
tokola même na ba classe de otanga eza na bano tu dois quand vie ba epe maele ko le kabiso ebele lelo mona ba immeuble na bango donc la ça jomo quoi français tina mine mais tant sur na position vie boyo parce que vie eza na makambo ebele vie eza na ndenge stratégie mo ta gagner yango vie eza na makambo ebele faut la courager faut la rose c'est tout ba courager na vie ba pour la rater pour après ko meka ndako yeba siko ke boyende ko simba OK Obi, biso na francophone, biso sur na pays francophone, tozo kufa babola pourquoi? Parce que toi na système wana kaka. Il faut ngana zela na tanga, après l'état pianga musala, na sala, OK na salaire. Ils pour la vie quotidienne. Ta bongaka, entrepreneuriat neti boy. Lobby kapumbo kana biso na ba problème. Normalement ndoza na faki ba. Grand montant. Ba entrepreneur ba ya, ba sponsor ba ya. Na sima ba police. Au monique avion, ils a rien poto kutu. Et quand l'événement té, que zo kita boy na niveau ba succès bo sala. Ba ya ko ya mon aéroport. Et là, c'est la pauvreté. Ils ont un succès. On a combien d'abonnés? Si on a aucun voyage, le aéroport, il faut avoir un aéroport. Normalement, à niveau de bino, et ça est l'autre côté. Fait qu'il y a une rabato. Ouais. Il y a matériel, il y a France, il y a États-Unis, il y a Dubaï, il y a Boy. Mais pays na biso, il y a des sociales, les amants mabé, les autres à la bongo. Ce qu'il y a qui koluka aux 8 tam sous chemin na yo, et tangama ke ezakunate. OK. Zonga non amboke sikano eza. Ah, tout tamola est-ce que tout tana. Place à bâtonnier, c'est les places nous allons. Moi, tout en attend. Tout en attend. Bosco de boya kozonga pourquoi? Kaka ni ngo zomona. Espace ezali zonga na yo. C'est simba kité, zonga no ko mokili sonité. Ko apparaître te mukolo kufa ba kundo même moi na non. Après ka kundo ba camarade ba ya ya zwana moi bière. Maman déjà que ya to tika di ko ça la vie. De vivre vie non pas na yo. OK. Pe meza ya yo. Mutako bakiselo ata moi quelque chose na pema azate. Ba batité mwana zonga. Mais ndambo ba mas tout tikala na ba ona kin. O kuta neti ngama sona ngasa uta voyage. Na na moi 2-3 mbati. Nzambe pe mutape ça ka ba. Au moni place ma atana ba assassin. Ba assassin ba linga ba boma mutu. Moko ma mala mazanga ate. So solo lika bien. Au mona te ya zem polite botikae. Boza biloko ni. Ezanga kate. Donc moi mutamala ma ozala peke apona ata ba seko na famille ba seko lelo pozongi lo bolali na salon lobi kuna on ne sait jamais oyo kozo boso koloko ta diamant boso ko sala boy c'est ça avenir et banité nazo yebise que avenir est sombre ndé to vivre boy avenir est sombre et banité nzambe ka mutana secret nango oui pour futur mutaye ba ngwaza te ka yenzambe OK binenga obetsa mbula ay binenge e ko sala ke biloko mo boy ba pimelo liete pour sauver yo ezaki empoisonné mais yotam musu na bomoto na la linzala papa mo razo kende chasse na siko chasse ngwa kendaka akatsaka ebale mbule bani makasi esali ke moya katse ebale ezate alobi anzambe bana nanga ba olala nzala azongi kozonga zongi amoni ba voisin bazo ipse komisa nzambe nini onda kunezika ki moto mbule ebeti nde bomeli yo moto na bana no bazaka olala na kati balinga bakufa. Imaginez ce qu'on. Est-ce qu'on regrette ce pas bon jamais azu ya motu eleki via banana. Donc saute nazo betelo ki nyo suzaka nzambe mutako saute. Vraiment. Tout dépend de Dieu. Vraiment. Gelor merci en tout cas pour na mutu surtout mutu batonyo swalinga Gelor Dordiam album est comme à niveau ni. Album est si là qui dans on a été pour aller concentrer nango. Premier calaté à tobo clip il y a normalement faut tobo le 30 juin mais via actualité il y a Wengi na biso Wengi ya biso tout tikita je crois tiba le 20 juillet. Aux en martyr. Tous ala on a biso ça. OK. Tous ala on a biso mais musique auto beti. C'est vrai que net vient biso rambo Koffi Olomide na savoir faire na azalaki peka kati na biso mais tu vois génération Wenge de zalaka to lingaka Koffi mais entre Jibena we libusa entre Wenge na El Paris faut pona net ngaba noko na ngaba zo lingala bango Marie Paul ngala kola mingi na musique Marie Paul na viva la musique mais tango Wenge ko kabwana et puis toi bataba ndundu biso to kola na famille bandundu omona tako ko na bina boy ke musique betate omona so zo mona we razo bina oka azo sepela mwana ya wera na makino wana zala gite. Montre Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. Avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais.
Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. On attend si linga rajibe bazo monozoba. Oui, linga donc to kola ki bongo. To zala wana. En tout cas penez événement pour na biso to zala wana. OK. Eloko comment lelo warrior na yebi ke n'époque au pe bana pesa banzembo umeli ezarate. Ezaraka la mususu bana maison mère bana boy mezara makasi lokola lelo te ke koto la mususu ba warrior koto yo ba gaulois. En tout cas ba salinga ba faux compte belé hein émission na sala na Malika. Ba wa fali bolobi ate lo moro boy ko finga. Boye ba ke bat misusu ba banda pe na mokonzi ya ba warrior fali bazala avant azala mususu fali o lelo ba warrior bozana ye po aza fali lelo biso pe tozala na etanga azaka pe fali o azaka samba warrior do fo boye bango ba fanatique koto pe ba gaulois fo boye ba ke ba Cynthia pe bazala pe na ba mpaka na bomba ba fere avant bazala ba fere ya lelo la preuve n'est que orli akati makambu ke ba te belé bazala wana ba fofo. Et bah, donc moi respect et puis respect comment internet n'a pas préféré TV pour TV là au chat commentaire na sa TV mais internet si mutino sa obata manasima asa capable ya ko finga asa capable ya ko loba boy na ba page en tout cas communauté congolaise côté respect penza pour mboke ke liboso respect na bolingo okoloba nini pour na réaction ya ba warrior koto ba gaulois pour ma beza ali souté ma bé comme malamu comme ma bé koto pe bat bazo sepela nzana si selon moi deux questions nanga et na événement koko ya faire rigolo ndé orli à lobby to se retrouver pe 3 to moni pe batute bato lem suba ya pona ba chéri ya ba mabanga ya bani to eba ke faire rigolo za mutu ya munene makasi akoyana batu me to retrouver bato ana nyonso bazate ba eba ha mutu ya malamu na tango ya pasi okoki oloba nini pona yango. Bon, déjà des questions. Artiste place Azali Nzamba Sungé na ebitina bakangeli était non yete OK yete yete kutana to coopéra vite fait to kutana suna masana mo ka chama leader pe asona makufa après ça la beto mona na OK OK donc ngala monena musika mayimba banzemo nanga à travers viranga mo Bourman manzemo nzemo neti beki beki kuta nzemo nanga na ko porter plainte il a été nzemo nanga ko porter plainte parce que abima lokola reseller. OK. Nga zo débrouiller nanga na landa ki wana te parce que nzambe apia maï parce que venanga apia ka nzembo wana nga na pesa ka nzembo officialité. Na zo embele nzembo ke tala nzembo nanga un jour na lunga na côté la studio. Ya ka yango azwa ke pesa ngo et ke nango et sala makam nango et sala. Donc azala bien place ça je crois que bana bavocat ba ko bundela ya ko bima. Pour ceux qui toyo kele maka pour les artistes mais ceux qui za pour sala ki mabe. Ouais. Dans le gros artiste sous Salim Abbé, on a tous à la condamner. Non. Photo Lukato et Banan Bakangeli ni. On dirait problème na moi na bana poto rande bazala lem susu. Ah, le problème yango. Soit disant yozo kende poto. Oluli poto mundela zo la chemise bien. Mundela zo tonga mboka bien. Mundele biloka kolia. On s'adapte comme olia lokwa mundele. Moli on s'adapter dans mode de vie na bango. OK. Mundele tango yo boti mwana no mais mundela pesi mukanda na nationalité soit azo foot na mbongo pour préparer vie à citoyen ya mwana wana lobby en tant que citoyen mboka na ye donc makamo il faut protéger mwana wana pour lobby asunga bango mundela kozala na sima nango to confondre raté Afrique soki balandela makamba bana te parce que ba futa ka ya bana te bo balandelo de bana tina mwana social les athées eza ku de charge pour na bango obo ya mono ketiki la l'état et comme charge pour na l'état mais mundela ndelo kazo luka akango na infraction pour tolo mwana parce que ça n'a pas moyen donc tant que ba kende na poto baluka ka kozwa mikanda te to luka ka pe ko s'adapter na mode de vie na bango pour intégrer congolais asa pas si intégrer on yo ba beta kiyo est-ce que yo ba zo futa yo tango zaki bébé non mais yo mwana no kuna ba futa ka ye ozane sengo tango ba futa mboko pe na mundele vraiment alors s'adapter pe ke ba beta ka bana te parce que moral yo zo pese na classe pas zo kende kozwa na ba mas ngana na sœur na moko to yebana ni kana nzela émission na yo de na Canada mwana ne ya 14 ans nga s'est suicidé parce que a otinde a gesukola
moi na période ya menstruation atini moi na ke sukola moi na aboyi moi na beteli masa na ki maman na zo commander nga trop na komi na sentiment komi boma masa na bengi abeteli kekeba profina ni madame na bango ya classe ba inviter moi social bengi si maman ke batala botala so ka te sentir à l'aise ka sukola te salini wana maman na zo betela nga ke komi ko choquer komi le quoi trouble ngala maîtrise ki na komo solo la pena moi na ti na ramna moi azako le la cantine wana azako le labi ndenge ni papa mwana vanda na mwana 14 ans akoki côté a été yo vandi na moni ko na émission ya Cynthia Dieu me témoin na émission ya Cynthia mais au soleil na mwana moi une semaine mwana na nga changer na c'est parce que yo zako ke na ngona loma ngapi bagangelanga ngapi balobelanga ngapi basalanga kene na ngona omoni na bolingo mabeza la kate avec amour moi na comprendre que obeta été pour ozokise et puis solo la kana moi na faut dialogue ezala ah moi na ngai osala ki boyemba la sima osala boyete pour papa non na lingi ka bola mon nous sommes beta ki mbata ezala ki pour na boye même la sima na regretter il a fallu dialogue pe na ba parents ezala effectivement ba parents belé bazana dialogue na bana maman na il faut ko vivre le cola poto ba ouais la ka avantage té ba du capé ba devoir ya ko vivre le quoi citoyen européen pour na ba warrior c'est normal muto alinga kwa alingaka so alingaka niti venanga el mara na oto za l'année dernièrement na sepeli pena na zaina viwana Alex pena ki na koma na mbongo na moni 14 ans 13 ans après OK la kisinga vraiment que alors vient na koma na la wana za na makamu so bango tu ba batunanga mais c'est normal que soko lobi mabe o etungisi et sepeli si ba fante ba réagir mais mabango faut za nzela so lobi neti bon tokos 1 ezaki na succès ko le ka golden D te bon ba lingo te mais ça réalité et ça réalité au Barcelone pour nous Barcelone gagner non et vous allez pas bien via accompagner que tam sous na betek banzema français trop ah biso français dans le quoi frites au Rolambé la batonda goûter bo frites les lolobi frites ba baï mais c'est là tout c'est la bête en album na linga les obima pour on a une chance à quelqu'un zembo je crois que star na bango au niveau bazalaka et puis kobo sanaté fallait au monde les lomère vient na PC mbo dépasse ça abeti 17 ans succès 17 ans flèche et sans KO. C'est normal, moi, quand les Mbappé zanzoto a peu muto, ça c'est humain. Ma bêtise, et ça là, à part tant que nous avons confié le midi la musique à Congo, t'es à 17 ans, du jour pour jour, si on vient ici, nous allons encore au liayo. Il y a une fois rien non. So il y a lembi après yoye. C'est normal que ça peut moto les lots pour mon album à wata payer et na mon épée gaz ma wete banzembo lobi pour mon appé moto mususu fabrica za za payer amado vie tambola bongo. Mo ki les a yoté. Lokola yo mto bimisi mo ité. Yo mto bimisi sans até. Yo mto faire couler c'est até. Il pas que makambo ça na programme nota. Makambo ça na programme akolo mukili. Donc, si on comprend nos bons aux allons jalouter. Il y a un warrior, faut pas comprendre le bata maison mais on cholo ba. Na bata BCBG va comme wapi. Mais sauf que je mena un bazar un avantage moko. Au avantage anine. Ba uta une place moko, il a fallu bombarder za la makasi et puis debi kolo wana. O moni bandundu. Na baluba. Bazakada na guerre. Au moins attend l'élection. Au moins que président Fachi na Fayulu. Ils a qui en plein coup de neti Chadar Ramona na soute. Par rapport à des bikolo wana c'est quoi kolo est dominaka na mawa ezabandundu ndebele reste bikolo ba côté la bango pour ne pas que luka ke baluba ba manta pour baluba ba mona na likolo mais je vais falina faire le quoi la guerre à bikolo ezate na sima ya mona guerre na bango on a raison ko ya mona bima pepele guerre bikolo ezate ko ezate ya mona eza pepele mais niveau musique oh bango imbalé bongo na ndinga mabete respect pour na deux vie à wenge on a basala batan est-ce que na royer manako bina baleki falina faire te Natala baleki bangota mais grâce na bango bazana na grâce na oyemba bango baleki bara baleki oui on a chibe baleki fali na faire na oyemba poni ngoko sa conscience donc mère grâce c'est grâce papa na bina ko suka primaire mais yo komi université mais et le but est que to le papa tanga ko le kayo on comprend et bango mbale to yebiki baleki jibe na werana fali na faire na oyemba te mais bazana grâce ko za ba grand leader na Congo ko le kabango au monde donc bato comprendre les anoka musique et puis mutu mongo te ata ubeti musique ndenge ni na fête ezalaka ya yo ba beta bato ebele c'est ça to comme bo chape mutu mususu ata fête ya mwanski na yo ata fête ya yemo ko artiste
Ah, bah t'es beau changer. Nga doit chance kozana artiste belo ba saka succès. Ba linga ko musique na bangota. Au moins na téléphone musique comme tout te beta. Na ndako ni acha musique comme tout. Ya ko musala na mato il passe saturé. Mais ba fan pona bolingwa mutu na bango ba linga ko la tsaka bongo ba ko maloko ba supporter ya football. Bopola ki ate awa et simbité. Prochainement artiste na biso a ça l'effort to mata parce qu'il vient sous quitter. Vraiment. Côté Orly pour la réaction nature de Jésus enseigné biso. Jésus azaki ko la musa. Bon, on a un peu sa référence mingi na Jésus parce que nous a chrétien na koli nango. Jésus azaki capable ko sekuisa na ebembe. Ya ko katana soda, bakati soda lito ya zuli lito ya bambi. Tango bakenda ki netui nango ba Golgotha po akende ba kene kolusa tikala na combien de personnes. Kai. Yemoko. Même Petelo o alobaki ke na sambelaki ko isamate akimaki awanga na yikuna Jésus atuni mutu ngolo banini po mutano bi yondo za ozala naye ok abosani ke Jésus wana aza capable ataba bomi ya ko sekwisa yo comment est-ce que faire mutu capable ko sekwisa mutu te ah c'est ça a capable ko bikisa mutu te donc c'est normal que batu bazala te batongo ba ya kapona copie ya mabanga il faut confondre te faire pas au bois kabango pour papier mbongo bo ba papier mbongo aboki bon pour papier mbongo bako compatir de loin mais baza obligé te ba ya bati kama na bango pour bakangio mais au moins que ba compatir et puis ko zala wana eza disponibilité pe à temps ko zala wana l'activité que so ye wana mutu msa ko yana mutema azo yima ke akangama mais mutu mso azaki musika afukami mabolongo neza na sazo sambela ke nzambe assister papa Hervé abima donc ya na ya mona normal yepe azana ba mi musu makamna bango ta muso kenda ate mais affaire ki po azaya ya makila relation à 100 et kokanité na o to sala na mokili o to sala na mokili za basé à intérêt so ki na peke mbongo po embelanga to ko mba camarade te o yembinga po na pesa ki mbongo na reconnaissance na amitié na koki ko ya to na koki ko ya pété OK on comprend na confondre te bato batonda na zénith batonda te po ba bande kwa faire po ba linga ka musique ni ba compatir na musika izaka te fo ba ya kaka ba o ba ko ya ba ye ba o ba ye pété a condamner bango te vraiment merci Gelo to ce qui sont na actualité pasteur Moïse Nzembo Bimi et Simbité na sur yokuto kenda tous les deux côtés au ranyoso et Simbité est créé vraiment polémique makasi ba mususu ba lobby clash à Mike ba mususu ba bi Marcelo ba mususu ba bi Nzembo Nzambe te les bambo kele belé yo en tant qu'écrivain parolier poète nyonso okoki koloba nini est-ce le loto koloba isusu Nzembo Nzambe na mokili ezali to Nzembo nyonso et à Nzembo et puis on peut suivre sur l'actualité dans poto clôturer na ba salutation ce que le bien Simbité par rapport ya Bible lo ipe banguna banguna bazalaka so banguna ba existaka ba kotandro ba piège so Simbité olobani oloba ke Simbité na bosani ke ndeto za bo même na famille na biso to na banguna ce qui est dans contexte wana est normal batu ba tshelo ba piège mais ba ozwa ote ba tshelo ba piège mais talela ka Nzambe no a obundelo yo zala wana ka lokola zela o célébrer victoire parce que Nzambe a obundela yango Bible te hit yango ya yembi ce qui a yembi la contexte wana en tout cas polémique ezalate bongo ya ondima kufa to ondima problème pas sur ezana katikati ya motema ni mutaye bien okaka ye makambo elekeli mutaye bien okaka ye donc ceux qui a bien dans contexte wana ngana mona nga polémique ezate ils normal ayemba wana parce que ça vie na yemta vivre ceux qui le là ko isamaki na makambo komela ki batu banga basekai botanga ko isamite alobi Simbité potam sunza mena kangolie to lobaki ambo kela komo ya normal aboki li benemi na parce que azana benemi Nzambe mais tango Bible loba eza Bible mutaye loba ke ben ba ennemi bazal sambela pona ba ennemi na yo célébrer victoire pour Nzambe abundele contre benemi na yo bosoko ya célébrer une victoire donc ils sont normal ils sont normal Nzembo ba dédié na mais Nzambe ko isa banguna na ngaba mona ngai te ils sont Nzambe ils sont normal OK malgré lobi ke ko sengela bango mabete pambola bango mais o senga na na guerre po ils ont des makambo moment guerre Nzambe longi sanga na banguna nanga tango yo longi Nzambe kotala mabela ba mabunga na bango te sunga bango bisika bazali o basala ki ba yebakite dans la normalité bien. En tout cas, merci Gelo. En tout cas, il s'est bien qu'on retrouve sous la Capache télévision et on a à doser dans le papier de Kenan moi moulai au Rolobani ni na ba balandio et puis l'actualité na on poto succès. Honorable José Makelele nga actualité ça qui album na longola na pression na mutu na zo ka bonga batu na sala album na malé malé na politaire tout ça na temps na kalatea ba wengea oui Rasimbio na loboko Ali Jabi haye à produire. Bon, on a tout évité la polémique. On a côté la polémique pour battre bazolo. Pas en vrai.
normalement budget au bâti na concert ya stade surtout ngela ngonda mwa na recette ekota dia budget wana eleki belé na ndimi ta ko sala ngona intérêt ofeli soit ba sponsor baza ou ba ozongi sa bongoni pour concert na 5000 100000 calculé par 5000 au mona mbongo epesa et ça soit 5 millions comme 50 millions mais dépense soit ça la dia ou les 50 millions de francs congolais donc soit c'est lengo pour amour que zambongo na c'est bien été à bisote wenge liboso de par exemple wenge kabwani les gens qui na moto au s'en foutait à wenge panzani mais le wenge zongani donc été à bisote que il faut zongana. Montre Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Mais en étant prudent. Parce qu'il n'est pas besoin de bon. J'y vais pas habiter au Wera. Wera pique JB. Le Makambo est le cas qui est côté pour ça la Malisusu. Mais le côté comme il va perdre. Mais oui, bah c'est retrouvé. Et t'es bateau. Et t'es bateau. Séparation n'a pas la bénédiction. N'engé pas coméli. N'engé qui rendez-vous n'a qui t'attend. Avant Wenge ba beta stadité. Mais la séparation n'a pas pesa bango forcément ko. Les agi m'a pas mboli pour na bango bokaboni na bango. Mais ceux qui m'a bokaboni ngano isa lipamboli te pour na quoi serna perdre na vie. Les tinga som côté na vie nga so bimi lo ba mo fongoli porte au force ngo mais nga na bimisa nga parce que ata mabe ngo eza mama limbisa mama sala bo naza humain naza nga angeluté naza yesuté yo ko kesinga nga nzambe pour muto amoni ka sala mabete a nzambe ya dali sumu ko kanza ko sala mabete toza na ba faiblesse na biso quelque part nde bazongani ezala bien pour na bango donc nga album na ngai bima kalate na mbeli ve nga honorable Jansi Mayasi, Nambeli Onos Limbambe, Nambeli Nzembo Soukeza Venanga Anissé Mafuba, et Bimape Kalate, Nambeli Masalanga Jires Peugeot, Nambeli RBK Bokechu, Banzemo Peneza Biemel Awa, générique Moïse Bimania Malidesu. Abota Maraka Lidesu. Non, et Abota Marate. On est ce que tu as à Lidesu. Ok. Tika kolinga mwasi ya bato, tika kolinga mobali ya bato. Luka yo moko. Nyamali sango azoli ya kali sango, nyamali desu pa li ya kali desu. Na masanga toteya masanga ya mabe ils a bien pour nous remettre mabe za kolanga ko sala n'importe quoi parce que même Jésus a bongo la kama yiko ma vie noté pour muta mela sala désordre mais là nous na normalité ndenge ay écoute pour na yo et bi makalate donc ba ko sepela ba ba daja bien banzembo ils a vraiment c'est vrai que na milieu public et belé bato musu ba ebinga vraiment na mingité mais bato ba ko fungola album wana ba sumba banzembo na ba plateforme ba yoka banzembo en tout cas ba regretter tant na bangote ba luka ba banga surprise pour travail to bosser to bosser vraiment ingénieur nanga Pablo Ngoma réalisateur nanga Belge Belesi donc ça va vraiment nzamba beni ope Julien Kitenge yaza producteur nanga kala nanzela ni sala ke na ibana na poto kolekana kin bata poto ba changa proportion na 6 album nanga eza grâce à bata poto nzamba benir bango donc c'est une ville marocaine maman nanga Emily Nzemba na vient na tous pepele c'est vient nanga mérite longa je reste Peugeot bino tout place boza José Makele le honorable na biso à Kinshasa donc pas de tout bazala bien vient nanga ni c'est ma voix merci. Salutations à Pierrot Tamboko Kobwana. Pierrot Tambo, Naratala trop ba conseil merci. La salutation à Yona Ban en tout cas, ba parafo bazala comme soulever bien on ba lumumba. Wana prêtre na biso, aotikara prêtre pa omba umela mpaka ngai basé belé. Sur chamata na boaki lo bara yo raté do inutile. Bat basé belé en tout cas na poto wana ba soutenir biso tant aux ala non linzanza.
faut reconnaître baza vraiment ebele nga ba liste mo ezara mobulu mais bo mais na ba place bozali merci na ba o balandi biso na gelor numéro neto tchawana bo bengie bo sololi et ça la vraiment bien nzembo soki ya déranger te ouais non tiko yemba merci na Dio Mystique merci na ba o balandi biso pour partager be misha boye respect zala bon moko ezala pour kongo kende liboso merci na tiki gelor d'ordiams merci na ba o balandi biso bye à la prochaine Trésor Bozo soki vraiment pogno kende aller sans retour yeba simano atana simbi soutania Jésus nakobika nangai te souci wakenga mandoki ezobomanga popimelinga amour Trésor Bozo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo kinzala, kobanga bangate. Na États-Unis mobimba, esi ba valida. Oyo kinzala, kobanga bangate. États-Unis mobimba, esi ba valida. Pour mariage na yo, ndeko kobanga bangate o. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo. Motema leo some, ba pesa asolo la babie. Soko kutani na ye, kozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss. Julie est à te valide, yes. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa. États-Unis mobimba valida. Yunani oboya. Madame Katika Pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoga. Julie est valide. Fumukoi. Katika Pesa TV.